Mbote na bato nyonso balandaka KND News Magazine bondima kopesa biso confiance na tina ya koinformer bino. Kuna na Union Sacrée mbutu Kamere Mboso pe lisusu bati bazali kowe la place ya kozala président ya Assemblée nationale Bolanda. Élection primaire ezali bongo, élection oyo ezali kosalema na parti mokoto na groupe moko avant kokende na élection oyo ezali normal pona koluka kocha bureau définitif ya Assemblée nationale. Yango esengeli koyeba ete convocation esalema ki selon communiqué oyo ezali na 3 membres mingi bango misatu pe bazali ba membre ya présidium ya Union Sacrée Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe, Papa Mboso nde bazali kowelela nani oyo esengeli azala candidat pour na élection ya bureau définitif ya Assemblée nationale. Asi na yango choix lokola ezalite na kati ya Union Sacrée de la Nation batindi bango bakende na élection nani oyo akobima ba eli ya Union Sacrée bangonde bakopona nani oyo balingi akamba Assemblée nationale surtout mingi na compte ya famille politique na bango Union Sacrée de la Nation mingi ba pesi ba vision na bango oyo moto na moto azali na yango Papa Christophe Mboso ye alobi ete intérêt supérieur de la nation paix sociale ya honorable députés nationaux avant toute chose. Côté na yekuna Vital Kamerhe ya lobiete liberté d'expression démocratie nde yango ekozala mingi pour naba eli nationaux. Selon professeur Modeste Bahati Lukwebo ya lobiete na service ya parlement oyo ezali productif nde yango ye azali kobundela mingi kasi République démocratique du Congo na ndenge makambo ezali kokendele yango nde ekosala ete ba eli ya Union Sacrée de la Nation ba pona moto oyo balingi selon ba projet na ye oyo azali na yango to pe vision oyo azali na yango pona kokambela kasi esengeli ko yeba lisusu ete ezali na 19 députés oyo cour constitutionnel auti lisusu ko rétablir to yebite parmi bango pe nani oyo akoyi koza na vision ya koluka ko poser candidature mingi tozali kotalela déjà lelo oyo élection esengeli salema po moto oyo ba eli ya Union Sacrée de la Nation bakopona akamba institution oyo ekoyebana kaka lelo. Oui. Élection primaire kuna na kati ya Union Sacrée Bahati Mboso pe lisusu Vital Kamerhe balobi kaka moko na bango esengeli azala président bona na ndenge population et réagir. Mutu na kati ya Union Sacrée bazali kowelela nani oyo esengeli ya diriger Assemblée nationale ya République démocratique du Congo koyoka na lokola ezalaki te nde bamemi bango na ba élection oyo primaire ba eli ya Union Sacrée bapona nani oyo esengeli azala candidat pona ko diriger Assemblée nationale ya République démocratique du Congo. Kasi na Kinshasa awa bakino balobi ete Kamerhe esi a travailler na ye lokola président Assemblée nationale Papa Mboso auti ko travailler pe azali toujours président ya bureau d'âge Bahati Lukwebo autaki kozala président ya Sénat. Kasi bakino moto na moto apesi makanisi na ye na tina ya dirigeant oyo esengeli aponama pona kokamba Assemblée nationale ya République démocratique du Congo. Ngai elo na oloba eza soni na parti soto otalama ba politicien na biso ya minene bongo 3 personnes wana bazoué la poste wana papa na biso Mboso asali pe wana Petro a travaillé Petro wana to monaki solution mon père malonga to mona te bazo travailler mais to mona ba solution malonga pété changement ezalate mais pour na ngai en tout cas na bwana onga net na mona na préféré na ngai batiki la biso Kamerhe asala nani na place wana bafungole mutema bandeko misusu ya kowelela ya na tina te tu on a besoin de changement zala encore pe papa na biso Kamerhe alobi ke akobongisa
bapesa mpe chance kota camere nanu asala nanu na place bawelaka place bawela kitoko te nde bawela boye papa mboso azowela nani awela en tout cas mpo na bongoma eza esengo te ngai mpo na ngai bapesa chance kote ya Vital Kamerhe adirige nanu biso mpona na bwania oyo azalaka nango quand même mosala malamu ekosala bango nyonso misato bazalaki batika biso bajeune basala tozosouffrir makasi baza na bandako tala bandako ebele batonga banda mobutu ti lelo bazwaka mbongo biso toza na mposa bajeune toza na mposa bapapa koko te bango nyonso misato bakende toza na mposa bajeune ngai ici ça dépendait que de moi so na baanalyse na ngai totalaki baneo elekaka Vital Kamerhe adirigeaka ensemble wana baati lukwebo batravaille na bainstitution ya mboka mwa mingi papa wana mboso mpe ndenge moko atravaille mpe mwa mingi mais so eyaki kaka mpo na ngai tonga totika na biso mboso parce que mboka eza déjà na mwa retard parce que jusque là banda tondozela gouvernement ezobima kaka te koto petit peuple azokontinue konyokama azokontinue kosouffrir parce que baintérêt bango bazowelela baperchoir na bango wana eza baprobe baintérêt ya bango moko personnel eza yango mpo na petit peuple te mpo na ngai si ça dépendait que de moi nga na koyebisa mokonzi ya mboka batika papa wana mboso achevé na ye mosala na ye donc mutu na mutu azonga na place na ye batika achevé mosala na ye parce que na ndenge asaleli mpe mosala te tokomona eloko mwa mabe jusque là asali eza te ezali te parce que Kamerhe ezalaki moto malamu mais Kabila alingaka alongola ye te azalaka président assemblée so balongolaka ye parce que baconstataki mwa batrahison ekomaki mwa mingi par rapport à confiance oyo bango bapesaka ye bamonaki trahison ekotaki mwa mingi yango wana batiaki mopanzi eloko nini ozanga lelo lobi so batie mpe wana azongela même comportement asalaki na ntango ya Kabila donc biso tolingi ndeti mpo na ngai batika papa na mboso parce que jusque là toza na baremarke osala ye te nayebi te so motu moko akozala baremarke osala ye parce que tozalaka aire nyonso ngai aza baninga baa badepute naza baninga tozalaka bango aire nyonso non na tikomona eloko moya maloba moya mabe contre ye te banda azali na président ya assemblée nationale Réalité ya bana kino. Kaka na cadre ya consultation, première ministre Judith Suminwa ayambaki bato ya Sokoda, bato ya UNPCP, ba comédien na ba misusu bolanda. Première ministre Judith Suminwa kaka na cadre ya consultation kuna na hôtel du gouvernement ayambaki ba membre ya Sokoda, ayambaki ba comédien pe lisusu ayambaki bato ya INPC kuna nde basololaki abetelaki bango sete na makambo oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi abetaki sete na 6 axes po na mboka sika nini oyo alobelaki makambo ya ko créer ba emploi pe lisusu sécurité na kati ya République démocratique du Congo. Nakobima na bango tour na tour moko na moko a manifestaki o ezalaki esengo na ye ya kokutana na o yazali première ministre na kombo ya Judith Suminwa oyo esengeli peuple mobima bandima ye po misana na ye e koma na sima mikolo oyo mizali koya. Nous tenons d'abord à présenter au nom de toute la presse congolaise nos félicitations à la maman qui a été nommée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme première femme, Premier ministre dans ce pays. Et aussitôt nommée, elle a préféré rencontrer la presse à travers le comité national et le comité provincial que nous représentons tous trois ici. Il a été question de pouvoir lui faire des propositions concrètes sur ce qu'elle peut faire et aussi d'apporter notre soutien. Par rapport aux propositions, de notre part, nous avons préféré que
le gouvernement qu'elle aura à diriger bientôt puisse s'atteler sur 3 points essentiels et que ces points soient pris en compte à très court terme. Le premier, c'est d'abord la sécurité. La sécurité qui doit être rétablie à travers toutes les provinces de ce pays, en commençant par l'Est, et même l'Ouest, il y a toujours des problèmes. Et le deuxième secteur, c'est l'infrastructure et les routes pour booster l'agriculture. Parce que pratiquement dans ce pays, il n'existe presque plus de routes. Et à Kinshasa et dans toutes les 26 provinces. Les rails n'existent presque plus. Les trains ne marchent presque plus. Les biefs navigables dans ce pays existent, mais le bateau fait naufrage à chaque moment. Et donc, il faut qu'elle s'attelle sur les infrastructures et l'agriculture. Et si ces deux vont de pair, je pense que ça va contribuer efficacement à la lutte contre la faim qui amenuise les énergies de la population congolaise. Et le troisième secteur, c'est la gouvernance. Laquelle gouvernance que nous voulons beaucoup plus participative. Et donc, elle doit s'atteler sur le principe de bonne gouvernance. La ministre, elle a entamé les consultations après l'étape des forces politiques. Il était question aujourd'hui pour nous d'être reçus par son autorité en tant qu'une catégorie importante de la population jeune, parce que c'est au nom de la jeunesse congolaise que nous avons été reçus par elle, afin de nous donner la philosophie de la nouvelle politique qu'elle va devoir amener à la tête de notre gouvernement. Beltesco azali ko continuer ko sepelisa République démocratique du Congo na biloko na ye ya kitoko pe ya mafuta oyo asalaka. Azali mosungi ya mboka pona kosunga mabota nyonso mikolo pe bana esengeli komela milike Africa Choice ya Beltesco oyo esalemi na mabele ya ngombe oyo azali na bavitamine ebele na kati yoka. Les choix de l'Afrique, miliki oyo kesena ba miliki nyonso zana wenze ezali ko développer croissance abana et surtout yo mokolo miliki oyo zo kende tie na moi l'épinière ozala vraiment na ba anticorps malamu et si miliki oyo ezali na ba vitamine A et D et surtout na Congo mobimba pona nini liboso miliki oyo ezali instantané oche yango na verre ye moko akiti akomi miliki na miliki ngenza likolo tembo malikolo te ya mibale miliki oyo ezali full crème ya misato miliki oyo ezali miliki mabele yango ngombe ya solo solo ya mine miliki oyo ezana goût ya kitoko omeli yango pe esungi yo pona belema nutritif nyonso oyo esengeli ebatela nzoto na yo. Papa mama poli bota na yo ezala malamu azala na santé ya kolongono miliki ya malamu oyo ezali recommandé bona santé ya peuple congolais to ya mabota nyonso yango yo Africa Choice ya Beltesco miliki oyo soki obeli yango na tentir na yo ezali kobonga pe santé na yo ekozala kolongono mikuwa ekozala pasi te pe ekokoma makasi bona mabota nyonso esengeli komelaka miliki Africa Choice. C'est ça, Miliki Africa Choice. Plein de vitamines, protéines et riche en calcium. Hey, Kayo! Oui! Moko ya bakunda sisters ayebaki kotika biso na kombo ya Lisi Kunda bolanda programme ya ba obsèque na ye pe ba collègue na ye basalela ki témoignage. Plus de 30 ans na République démocratique du Congo pe na monde entier bakunda sisters ba sepelisa mitema ya bato pe ba pusa mitema ya bato pembeni na nzambe na banzembo na bango ya kitoko oyo bazalaki kobeta awa na République démocratique du Congo pona kokumisa kolo Yesu pe komema ba am vers nzambe kasi ya pasi ezali ete na butu ya dimanche 7 kokoma lundi 8 avril 2024
nde moko na bango Ser Lisi Kunda ayebaki kotika mokili oyo azongisaki molimo epai ya tata Nzambe suite ya maladi nde ememiye na liwa ezali kopesa pasi pona trio oyo bakumisa Nzambe awa na République démocratique du Congo ba chrétien nyonso bazali na mawa bazali kolela artiste Lisi Kunda oyo ayebi na kotika mokili. Moko ya ba chantre ya République démocratique du Congo azali pe prophétesse moyembi monene oyo ba encadre pe na Bakunda Sisters Mama Bijou Kadesi azangaki maloba te a exprimer reconnaissance na ye oyo azali nango envers Bakunda Sisters. En tout cas, Maman Lisi azalaki modèle na kati ya ba modèle ya oyemba mandabo mwana na yoki mingi manda oyemba bango mingi na classe na université. Vraiment toyemba mingi. Vraiment c'est vraiment un regret que perdre élément ya makasi boye. Vraiment c'est vraiment un regret. Nzambe asunga libota oyo etikali a consoler a combler mitema ya bao bazala kolela pe surtout a combler lisusu video na kati ya lisanga bayembi. A souvenir naza na ya Bakunda particulièrement Maman Lisi et na hôtel koleka na émission mususu na hôtel kolela. Vraiment c'est une maman pour moi, une sœur pour moi que j'avais beaucoup d'estime. Dans le bas qu'il a fait passer que c'est un moment un peu difficile dans la vie nanga. La manière comme mon ngai na ba promesse tu un peu on dirait kokabwana. Na kati ya regret ya makasi, faiblesse ya makasi. Je ya côtoyer maman Lucie à bondela ponanga. Et je crois que naïeba te depuis époque wana lo wana tikalamga. Ça fait plus de 20 ans. Elle a prié pour moi et c'était encore juste temps à prier la matinée en prestation. Naïemba le canon naïemba quitté. Alors c'est avec ça, Natikala vraiment, qu'est-ce qu'il m'avait communiqué ce jour-là. Vraiment j'étais béni et le peuple de Dieu était béni par rapport à transfert à Anne Salima qui vraiment elle a prié pour moi, en particulier comme ça. Elle m'a encouragé et puis a prié pour moi. Je garde ces souvenirs vraiment. J'ai reconnu Maman Kunda. Donc c'est ça le témoignage que je peux apporter par rapport à la contribution de l'écolo et à Moussala Réseau Sala. Tout ce qui est Makambouana, et ça la Sony Makas une église, et ça la Sony, c'est très humiliant. Si on va faire l'exemple pour les païens, bateau baébi sauté, mais tout comme voix et à couper un bissa, bateau peut décourager bateau. Et là on a reconnu un cas que nous avons dans Zambie. On doit se supporter les uns les autres. On doit se supporter tout sangana, tout si ça makambo na kimia et tout tonga ya sika les sous tout tika la modèle tout bungisa objectif na biso te na kati musala nzambe. On a quoi ko lobaka yango wana vraiment ba yaya ba leki ba o bazo ya sika tous à la uni lokola bana papa moko maman moko ko za Christ pour t'honorer kombo ya Yesu. Et sengeli koyeba ete veillée mortuaire ezali bongo na église CBFC lisala kuna na commune ya Kasavubu esika nini oyo babandaka kosambela pe esika oyo bakoli na makambo ya Nzambe nde wana esika bato nyonso bakokutana wana pona matanga ya Mama Lisi. Mokolo ya jeudi 25 avril 2024 nde levé du corps ekosalema kuna na clinique Ngalema pe enterrement ekosalema na nécropole entre ciel et terre. Tika ete molimo ya Mama Lisi Kunda pema na kimia. Centre-ville ekoki kozala na bosoto ya boyete botala avenue Colonel Ebeya. Et comment na salité moko pe inondation oyo ya kosakana te population et réagir. Kinshasa ezali ko se transformer lentement kasi sirema na kati ya délige. Bosoto ezali eloko lisusu ya kolobela te to pe ba inondation. Et comment nango partout na kata ville province ya Kinshasa na ba commune oyo ezalaki mise à part na kala. Lelo et comment nango nde ba commune oyo. Et tondaka ba mai ba kondi balekaka tongo midi pokwa bazali ko
komona kasi bazali kosala eloko te botala neti avenue oyo colonel Ebeya eyebana mokili mobimba kasi lelo ebongwana ekoma nango nde fleuve Congo mai pe solo na salite ezali nango kaka na esika oyo boyo na ndenge bakinwa balobaki pona tina ya mayo. Bon, origine ya mai nakoki koloba bon eza nanu effet moko eza naturel elingi koloba bato bazali ba autorité oyo bazokookipe administration provinciale to municipalité ya Kinshasa bango nde bato basengeli kozwa baresolution ya koyeba babisika nini oyo mai etelemaka mpe koyeba ndenge nini bakoki kodégage yango mpo ezali mpena responsabilité na bango bazokabolela biso bamoustiquaire pour que to se protéger na malaria mais bazotika babiloko esalaka ke ngungi ebotama là c'est contradictoire donc c'est-à-dire ndenge bazosala effort ya kokabolaka moustiquaire mpona koprotéger population na bapikire ya bangungi basala pe effort ya kolongola makambo ebendaka bangungi en ce moment là agissement na bango ekozalaka même conforme parce que basala eza lokola contradictoire bozosala effort bo protéger bato na malaria mais botiki biloko esalaka ke malaria ezala. Donc, même ndenge tozokende na mapona miboye, muto ya kobimba gouverneur ya ville ya Kinshasa asengeli koyeba ke ba défi énorme ezozele po avazo ebonga wana ayebi déjà ba moto ba problème oyo ezokoronger ville. Bon, base ya mayo ya juste ba caniveau, gombe ya kombo. Lete bamba gombe ya kala tanto okola ya su gombe ko. Base ya ba caniveau tout ça nini comment nini OVD alandela ka suivi tene ya na la gombe. Donc tout ça dans la peau qu'on est maman n'aime pas considérer donc tout ça parce que ma colo je ça là bas tout ça d'autres belles ville pénable donc quand même un seul l'état de la charge à ville là du quoi il y a des choses côté le retour biso mbule betata matanga mais c'est de mbule beta na sita et betita kama matanga on tane to tambo donc c'est pas bien en tout cas l'état de la solution pénale ya ville le te ba ville au pénal donc en tout cas ma tane to tambo la mali o les capitaine batiko mabaya en tout cas kitoko te quoi ba mai oyo eza problème ya ba carnivore vraiment eza ko boucher makasi donc ezo utela bo e boucher boye et tout na onyo so eza ko sala yango ndeke esala ke mai etelema nde to sibi makasi po na mai donc vraiment e umeni makasi to lo bate betata ba mois go betata ba 8 mois depuis carnivore bouchaka ba mai etelema e umeni vraiment makasi umeni bon ba carnivore justement eza bo nyonso mona ba carnivore ezali awa ok ti moi liboso kuna ba carnivore ezali siko e boucher na kati donc mai moye eleka ezate basate donc e bloquer ngo mai moye eleka ezate balekaka ba mona ngo chaque jour po eza nzela na bango ti oza gombe balekaka à tout moment chaque jour na ba jip na bango baleka pe na mai oyo nous mona ngo balekaka wana ba mona ka surtout c'est pas ici ba on a websa bango ezamboka na bango za Villa Gombe zo représenter Congo mobimba na ba pays ya Libanda ndeza boye bacha volonté ba ko bongsango parce que Gombe la miroir bacha bina volonté parce que yebika mboka na biso bacha volonté o to mona rasusu ba mayete le maraboye to avenue bozali komona colonel Ebeya soki okei yango tout droit ti liboso kuna okobima na hôtel de ville kasoko pusani pe lisusu pembeni okomona assemblée provinciale ya Kinshasa ezali bakondi oyo bakendaka kuna balekaka pe nzela oyo e bamonaka yango kasi basalaka eloko te babetaka kara lokola miso na bango emonaka te nde miso ya population nde ekoma ya kofunga bango babongwana bakoma baveugle makambo oyo population ezali kosala bango pasi moko ya kosakana te komona commune ya Gombe o ezali commune ya ba bourgeois lelo ekoma poubelkin commune ya Gombe et se transforma na banti valeur nyonso na kati makambo ezali ya malamu te bourgmestre ya Gombe ozali wapi otala commune na yo ndenge ekoma na salite okipaka te olekaka nzela nini to pe otambolaka na Gombe yo mona ndenge commune ya Gombe ekoma transformée dans la saleté pe gouverneur ya ville ya Kinshasa oyo ezali avenue esika oyo yo osalaka mosala olekaka awa tope olekaka te bomonaka tope bomonaka te bobetaka kara bokipaka te kasi population azali kolela alobi bakoloba ti bokoyoka soki bokoyoka te bango pe bakolemba bino te oui
Bon, tout ça, Gombe, juste Gombe, pendant na botou, on va bien à botou parce que botou est bana. Bon, eux, ils ont maille moko, ils ont négligence, hein. Il y a pas conduit, hein. Ils ont négligence à la conduite. Ils ont bandi kala, pour que ce soit 0 mètre. Chaque fois, on boule bêta, comme on a ça la rabou. Et banda kala, à qui part en côté. Bon, bah qui part en côté, tu évites pourquoi tu as la rabou. Donc, on boule bêti, et tu as la rabou, et tu soukanango, on boule bêti, sur les baksa makara, tu évites sur les créer comme un fleuve, tu évites. Exactement, sauter à la terrasse, exactement. La terrasse, tu es koufa kala, ils ont sauté. Donc, ils ont babio, moi, basali nzela, terrasse, exactement, suivi, exactement. So bazwimbo wa main d'œuvre balié basali nzela mabe bake mutu na bon pas zate ya on to sibi ba conséquences parce que basali nzela mabe terrasse zate le côté moins maille le que zate quand il veut boucher donc ya on moni zo be babu bon ça gouverner na bourgmestre Gombe ba ye banaka te ba on so balaki ba veste ba vai na bureau musana bango ya bureau musana bon batambola te mokonzi fo otambolaka parce que soki tozali na gouverner be bourgmestre atala ba makambo mais ba mayo ba sala dia ba kanvo minene c'est les cas si ba kausa ngwe là mais le ko la bazan suivi te ba on va construire azui ba mbongo angili na ye atambola kate azotinda ba délégation libanda ya koma patron avant na bureau ba ila ke ba rapport yango moni mai moeka ukezate oeza biloko bazoela ba continuer ba rapport kende kuna na Gombe na botu mai etondaki c'est pour ça moni ba continuer bazate donc président au travail c'est là ça vraiment yé moko photo souder biso ba peuple. Pour ce total gouverner 0 sur 10. Donc, gourmet, c'est goût du combo ou du niaza na éviter. Makambo oyo elekaka na Kisasa epesaka posa ya kolela pe posa ya koseka botala makambo oyo elekaki mokolo ya lelo bolanda. Tambola na mokili omona makambo tambola na Kinshasa makolongulu okota mayanzi noko oyo bozali komona bakangi boye aibi na yete abeti pe mutute kasi yokali solo auti ipen bazali kokita cité verte na moto tantini oyo moni akangi boye avandaki liboso na ye nzela bazali kokende noko muselekete avandaka te azali kobeta mutu na libanga inde na ba mouvement wana système kuna moyete akoma kuna liboso na tango kokita lafia kitaboye amoni nzokande na sima na ye nyonso epoli na yango mpo na nini noko oyo azalaki na sima akomaki deja soki pe na lola ye soki pe wapi boyoka bon ezalaki boye les types wana bauta ipen bayali kola moto bauta ipen bazo baya cité verte allez nanzia nde baya moni ya moto nde sala aba makini na kiki yana allez ya tali akokite base kusu wana tata allez ya nini bouf ya averser siku aya averser wana bakomi na nini na zapper kama bi zelana kita kama akikita boy akitso na sima mai akanjo wana batu ebele batambolaka na bakema awa na ville ya Kinshasa pardon batantine tango bozali kotambola yebaka mitala forme na yo yeba ndenge nini ya kolata po tala baka oyo ezali ebele awa na ville ya Kinshasa banoko ebele tango batambolaka mosala na bango soki amoni kaka mwana mwasi moko boye ye deja amoni bakei na ye feti tina suka tala ba resultat na yango yo ekomi tina la police boye ezali kitoko te ezali mabe makasi soni Kinshasa eleki partout. Oui. TikTok Nabiso ya mokolo na lelo. Gars, on a l'occasion de jouer ensemble, mais c'est pas un moment pour nous manquer de respect. Vous voyez, il y a des célibataires dans cette équipe. On vous fait honneur de jouer avec un marié. Vous m'entendez, hein? Donc il y a des moments où un célibataire, tu n'as pas le droit de crier sur moi. Donc même si j'abîme la balle, même si je rate un penalty, un célibataire, tu n'as pas le droit de crier sur moi. On se respecte dans cette équipe. Coup franc, c'est moi qui tire, je suis marié.
Penalty, c'est moi qui tire, je suis marié. Dégagement du gardien, le gardien célibataire, il reste, c'est moi qui tire, je suis marié. Pour contester devant la... Si j'ai un carton rouge, j'ai choisi un célibataire qui doit sortir, moi je reste sur le terrain, je suis marié. Ok? Voilà. ezalaki esengo mingi mpo na ngai ya kopresente bino édition ya mokona lelo ebongo tokutani lobi Réalité ya bana kino